baninga nanga boyoka lisolo epesi pasi epesi pe mao. Couple mort bazar ensemble, vivre ensemble, ça fait à peu près 1 an bazo vivre ensemble. Moi ça zuzemi, tant moi ça zuzemi et comme problème problème. Mobali aboyi moi si avandi ye moko na zemi na eti aboti. Tant moi c'est aboti moi na kokisi 9 mois kala mingi te azo kokisa 1 an. Mobali sika kendaki alobi nga na lingi osuste baboyani. Moi ça vivre épreuve na ye moko, moi ça nyokwami na ba poussette na hiver na ba boton ezoya na kolela nouveau né. Ndeko ya mwasi abi mona na nyokwami mobali on aza kolinga ye tovandaki presque 1 an 2 ans ensemble et comme car na zuzemi mobali atiki nga na ebi raison te. C'est vrai tozaki na matata mais matata ngo ezaki te po aboyanga moko mosusu ayebisi nga c'est mieux nga naza na kwa na ngai pas na kwa na ye kaka boye zemi pe ezo avancer na botinga moko bato basunganga ba parents nanga bandeko nanga ba cousine ba neveu bato nyonso entourage église basunganga. Allez, lelo bébé kokisi 9 mois kala mingi tazo kokisa 1 an mobali asengi tozongana o a regretter na ba acte salaki amoni kaka kinga naza mwasi ya vie na ye asenganga ba pardon tozongana ensemble. Bato ba conseiller nga na tia na se nazala calme tant mususu des fois mibali bazalaka penza des fois prêté pour bakoma papa lokola eza mwana na liboso peut-être azaki prête akoma papa lokola azako banga sikoto amoni mwana abotami amoni kapesi vie amoni bébé na ye siko akomi na esenga akomi na plaisir azongela mwasi o mwasi nanga limbisanga tozongana o nasalaki o mabe limbisanga nazalaki indécis nazalaki prêté ya okoma parent lelo nangi opesanga dernière chance opesanga chance tosala bolingo na biso opesanga chance tozongana bosunganga azokende pa ba famille azokende pa ba église azolinga mwasi na ye bazongana mwasi ala catégorique abina souffrir nga moko vomi nazala seul que mal accompagné. En tout cas ndeko mwasi opesi nga lisolo ngai eloko nga na oloba tikela temps pardonner ye azaka papa ya mwana na yo peut-être tout de suite po bozala mwasi na mobali c'est normal nazo comprendre mais longa na oyebisa yo ndenge opesi nga lisolo nazomema ngo na toile tikela temps lakisa ye mwana na ye bakoma na affection bakoma na harmonie mwana pa yeba o papa nanga po papa azala kaka moko okozala ba beau père mais papa azala moko mama pa kozala moko donc tikela ye opportunité tikela ye temps bai ayebana na mwana na ye mpona makambo bolingo tiango nono à part aza papa mwana tant mosusu asalaki te pendant ces 9 mois na ti ntango ozalaki na zemi sikoyo temps mosusu ekomi 9e mois ekomi tikela papa amona mwana na ye amona mwana na azotambola bientôt amona mwana na amema mwana na ye makambo ya bolingo eza likaa mosusu en tout cas baninga nanga boyebisanga na bacommentaire na lisolo eloko nini bomoni po bopesa ndeko mwasi au conseil ndeko mwasi ayebisinga muna oza mwasi mobali atiki yo oza na yo moko zemi omemi zemi baposa nyonso azemi ezala oboti mpe mwana ye moko na hôpital papa aza te alisikoyo kaka lelo akima ya ozongelanga seka bosani eloko mpe na mona eloko abosani nayebi te en tout cas ndeka mwasi nga na comprendre tout à fait mais ngai eloko kaka nayebisi oyo ande tosolaki na telefone ne mpe namemi yango awa wana eza makambo bolingo tiango non de côté mais en tant que papa mwana tikela ye temps poso bomemi mpe makambo na justice aoyoka yo aoyoka pe mobali lokola aza papa mwana tikela ye temps soki faut reconnaître mwana makambo nyonso po mwana aza na bébé aza na komba maman aza na komba papa te po elobi évolution nyonso papa amonanaki te sikoyo papa alingi amonana franchement tikela ye temps amona mwana na ye. Voilà, pour makila elobaka makila lobi mwana osenga kaka papa na ye aosenga ba copain te soki otoza na ba copain aosenga copain te aosenga papa na ye yango wana makambo bolingo tiango nono de côté tikela ye temps pardonner pesa ye kaka chance mpona mwana na ye po lelo so baobengo maman ye moto azalaki na nzela na yo apesi yo mwana apesi yo mokumba. Voilà, bandeko na boyebisanga na bacommentaire mpona lisolo eza un peu délicat boyebisanga bapapa nanga bamaman nanga mpona lisolo. Je vous dis à bientôt ezali nga muna na kati ya chaîne na bino muna numéro 1 chaîne otolobela masolo ya vie. Je vous dis à bientôt.